Karine Mokonzi akomi na Facebook na ye Muyaka azwi le 30 pona tai yango. Karine Mokonzi a rappelé kaka Cynthia Kapashi yeba oza muyaka. Muyaka eza mabete eza ekolo ozali mukongo ya bandundu. Allez, ozwi le 30 kumisa nzambe parce que la plupart ya bandekono bayaka bandako zwa le 15. Bon, sikoyo kobosana te oza na problème ya tai. Tai nde pona yo te po yo tai ekochange te. Loba miracle ya nkolo to science est développée. Mende lokola na lobeli yo likambo tai pona olobi okongaje bafi. Karine Mokonzi akomi na Facebook na ye Muyaka azwi le 30. Ozande na problème ya bache pantalon ya jean. Donc, bakomi na ba lettre. Muyaka azwi le 30. Le 30 na chiffre pe bache pantalon ya bleu. Oyebimaka na ba dessin wana. Donc, bache aza na problème ya bache pantalon wana. Batu nyonso bazongisi réponse to ba oyo bazongisi avant 2 heures du temps balobi ezali Sariana TV. Donc, eza Gloria Olangi. Menga naza koyebisa bino eza Gloria Olangi te me ezali Cynthia Kapashi. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko oyo azwi le 30 ezali Cynthia Kapashi. Azwi studio oyo asalaki nango pe émission eza na Kapashi TV na ye. Azwi bon studio te me bureau ou bien studio kaka kombo bokobenga yango. Akomi ne sika moko ya propre oyo akanate akozala nango na vie. Esika moko babongisi yango kitoko oyo alota te na vie. Alors, recite wana ekomisaki ye bilobela. Na kati ya recite wana azali pe koklashe pona wa chinois, azali pe koklashe pona Karine, azali pe koklashe voire même pona batu mususu oyo kaka bazalaka na ye. Alors, Cynthia Kapashi alobi mutu ako inaugure bureau na ye wana, studio na ye wana ya 45 mètres carrés, en tout cas eza mwa munene. Ezali Shabani Record. Asali esengo moko azanango na ndenge ya kosakana te. Wana baza kofilme ye na Demer Nyangi. Pe mutu bazalaki kobwaka wana bazobwaka mingi Miriam Mokonzi. Surtout ye moko pe Cynthia Kapashi aza kobwaka Miriam Mokonzi na ndenge ya kosakana te. Et puis Cynthia Kapashi yango alobi bango na Demer Nyangi balobi batu bakochanze langage. Tokotinda bango te me bakochanze langage. Wana pe aklashele batu oyo nyonso balobelaka ye soki ndenge nini. Me nga naza sir batu bakochanze langage te po soki bachanze langage elakisi ekokende kaka contre ye loba bakoki kochanze kombo. Balongoli kombo oyo babengelaka ye soki ya kipekos to kipekapeka bache kombo mosusu ya mikolo ekoya. Me langage nandimi te bakochanze yango.
Alors Karine Mokonzi soki alobi muyaka azwi le 15 ozande na problème batie pantalon wana ya jean elakisi muyaka ozwi le 15 ozande na problème ya taille, donc taille ya kolata, taille oyo ya yo en tout cas eza taille ya ko remplacer ndeko na biso oyo asalaka théâtre ki peka peka ya solo, donc na taille wana nde yango nde okobongisa. Alors sikoyo Cynthia Kapash soki aza na taille neti ndeko na biso oyo comédien ya comédien oyo asalaka théâtre, donc moyen a changer taille ezate elakisi akozala nango seko a seko loba science et développer bongo tang mosusu taille eko changer. Soki pe Karine Mokonzi akomi muyaka ezali na cadre ya injure ndenge bafingaka batu muyaka moko afingisa batu nyonso, non. Karine Mokonzi soki alobi na ye muyaka azwi le 30 elakisi penza Cynthia Kapash azalaka muyaka. Foko yebaki Cynthia Kapash ekolo na ye eza baza bayaka, bazali bandeko ya bayaka nyonso wana eza na cadre ya injure. Azwi le 30, oui, parce que video wana ba filmaki yango pe le 30 sima batie yango wana. Alors Karine Mokonzi a classé te, a fingi te, mais a rappelé yeke ndenge oza wana oza muyaka ozwi le 30 sikoyo otikali na problème ya taille, mais ezalaki te balobaki na Gloria Olangi. Po Gloria Olangi si ba clashelaki ye deja na kanisa na ba video mosusu elekaki ya Karine pe babengaki ye na kombo wana toujours ya oyo babengaka. Mais Soriana TV oyo esalami en tout cas wana ezwi mabanga te na bekriture wana ekomami. Bekriture wana ekomami ezali nde pona Cynthia Kapash tangu azako seka, tangu azako mela vitalo pe tangu avandi wana azako lobake akongaje ba fi ebele yango wana ba rappele ye ba fi oyo okongaje tia bango à l'aise pambate yo oza na problème ya taille. Ba fi oyo ongajaka bango baza na problème ya taille te. Yango wana owumelaka te na bango. Ezande azako sunga Cynthia Kapash ayebake awa oza na problème ya taille kozala susu na motema mabete na ba oyo taille evanda na ba oyo baza na elongi moko rare po monango neti Christina Rajabu. Tala mwana aza na elongi moko rare po mona yango, même olekie na kitoko, mais okoleka na babote ya modèle wana te oyo eza pièce rare. Mutali boso oyo Cynthia Kapash abetaye double akende alongwa pene pene na ye pona taille. Yango Karine Mokonzi a rappelé kaka Cynthia Kapash yeba oza muyaka. Muyaka eza mabete eza ekolo ozali mukongo ya bandundu. Allez, ozui les 30 kumisa nzambe parce que la plupart ya bandekono bayaka bandako zwa les 15. Bon, sikoyo kobosana te oza na problème ya taille. Taille nde pona yo te po yo taille eko change te loba miracle ya nkolo to science et développé. Mende lokola na lobelio likambo taille pona olobi okongaje ba fille. Ba fi bakozala ebele na ba garçon pe, mais ba fi bakotonda. Alors yo oumela jamais na fi okoka ko supporter fi moko te azana taille pendant 6 mois. Même biso to chayo na équipe nationale au bandaki nanu na afilora po bazo kumise la taille guidar. Soki oyoki kaka kombo ya taille nanu kutu bakomi na guidar te yo ozosala ba cauchemar sans kolala. Yango wana
Karine Mokonzi soki akomi bongo eza kaka message d'amour, eza message ya NT, eza pe pona Gloria olangi te, mais ezali message ya amour pona Cynthia Kapash. Na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.